Mbote lisusu bande ko balandi ato komo wapi ndenge te mesana ko kutana biso na bino esengoza ngai ya komona bino nyoso tu oyo ngai abenga ka bandimi oyo ba mesana kolanda makambo ya malamu ekoleka na mboka na biso Congo. Situation politique ya mboka Congo, situation économique nyoso ndenge mboka na biso Congo ekotambola. Congo na biso ekotambola lolenge nini ndenge na lobaka to uti wapi to komu wapi to kokenda pe wapi po na mboka na biso Congo. Dossier oyo yabite kateka bisomba somba na vie de Kisasa timu ko muso la muka martyr etekami fleuve Congo ko lobate ese babanda ya koteka soro ke kuna o mona ba une grande partie à fleuve Congo etekama déjà ba to ba immeuble misu ba ba libongo ba koteka zelo eza déjà ya koteka to tika le mo bandambo muke ba patrimoine ya l'état mais ko kende pe kaka. Depuis samedi soir, dossier à Iti Gombe. Depuis samedi après-midi, dossier à Iti Gombe et banaye ko yokana na matoyi ya batu. Ba vidéo na ba réseaux sociaux. Biso le baki biso kitaka na se to ba information za nini. To pesa ba communication bi pesa la te parce que makambo wana banaye ko leka ko to na maboko na biso te. Sikoyo e komi déjà na 4 ya bureau na biso. Tu m'as dit qu'on traitait yango. Ah, on a plateau, nazana moko ya délégué. Ya ba kambinyo soto basali. Basali nyo soto ya Iti Gombe. Aza on a plateau na biso. To e konsola nini? Boyo kama kambo yango ya Iti Gombe. Est-ce que Iti Gombe était kami to était kamité? Soki était kami nani pe ateki yango. Tant to ko le babo na Iti Gombe ni nezoleka. Bana présidence Kasavu bazala président Iti Gombe za na lolenge nini Mobutu akomi président Iti Gombe za ki ndenge nini Kabila le père président Iti Gombe Kabila fils président Iti Gombe za lolenge nini Awa Fachi Beton Iti Gombe etikali na combien de mètres Bolande émission na bokebi nyosu dossier Iti Gombe. Mbote monsieur allez bienvenue. Mbote papa journaliste. Bonne santé. Santé malamu mais passe na motema. Passe na motema depuis samedi après-midi. Okoko yebisa biso nini ezoleka réellement na Iti Gombe. Yambo na loba eloko ezoleka photo bandane bandeli. E bandeli ezali Iti Gombe azana mabele avenue de la Science numéro 5 na quartier au commandement na commune ya Gombe. A bandi banda 1952 76 bato bazali ba préfet à Iti Gombe basali projet na gouvernement basengi gouvernement soki akoki kofungula institut supérieur pédagogique et technique pour esalisa Congo ezwaka ba enseignant ingénieur mais bazalaki ne sika ko bandate ba pesi bango provisoirement ba loko ya Iti Gombe mikande ezali awa. D'ailleurs, DG moko azo confirmé ango awa tozana PV moko a remise et reprise. DG azo expliqué successeur na ya lobby au remplacer ngai na ISPT awa tozala katana batimate sala makasi otonga. To avancé, to komi bambula eleki vers les années 2000-2005, gouvernement congolais a pesi ISPT mabele na sima ya collège de la Salle. Ozo ke na vende de la science ti ozo bimakote a kan kokolo mutino sale karanzela wana ayebi ke kuna nyonso e koma magasin Kirikou azana société bétonnière Galaxy misale belebe ba dépôt pharmaceutique ISPT et sika atia site na ye azu nyonso apesi ba expatrié ba pesa ye mbongo comité de gestion alia ka mbongo ba étudiant place ya kotanga Exacté. Moi, espace batikala ki nango na ciment, l'État a sungi bango, batongi immeuble à 3 étages pour nako installer institut technique, pédagogique et technique. Batongi pe ba image ezali. Papa journaliste eza soni na mboka na biso université et ndimi ko buka immeuble pour ba pesa mabele wana location na mindele, lelo soko kei immeuble wana et sika izalaki et comme terrain à football
batia pelouse synthétique tomoni tracteur ye ezobuka tokanisi batongaki mabe bazobongisa tracteur ye ebuki lelo ekoma terrain football ofuti 100-200 obeti kuna ISPT esika akokende eza te tokomi na vers année 2010 voilà olobi bapesaki bokomaki lettre na nini biso komaki lettre te bosenga bango bakonzi bakonstate ke ISPT aza na esika te wana mbula nini na vers l'année 2005 hein, autour de 2005 bapesi bango mabele kuna oui alors batongi pe na sainte ya Itigombe donc Thérèse par exemple mabele à l'état oui, oui. les rezaki ministère moko éducation nationale oui éducation nde bakataki bapesi bango na sima l'air batongi bamoni ba intérêt ya mbongo bateka ISPT ndenge eza lelo bana 1976 na lelo bâtiment administratif place DG azotia mobulu lelo azosala musala na kati ya réfectoire ya baélève eza réfectoire ya baélève bakata biteni triplex administratif azui académique azui eza bureau te eza salle réfectoire batonga te eloko te tala niveau ya main gestion ya institution wana tokolanda ngo totamboli ministre à son époque en 2010 ministre Machako ministre enseignement supérieur universitaire en 2010 ministre Machako asalaki voyage à itinérance Congo Mobimba pour na kotala ba fonctionnement ya ba institution supérieure et universitaire aye kosala constat na ye nazana ngwawa alobi partout à Tamboli 8% seulement ya ba institut supérieur universitaire bazana ba bâtiment propre ba wana nyoso basalelaka ba patrimoine ya EPST ba misusu basalelaka ba patrimoine ya affaires sociales lettre mukanda nazana ngoya ngoyo oyo lettre Machako pe akomeli bango alobi je vous enjoins de prendre toutes les dispositions nécessaires pour acquérir vos propres bâtiments et de libérer progressivement les infrastructures de l'EPSP, de la santé et des affaires sociales. Un délai maximum de 3 ans, c'est-à-dire de 2010 à 2013, accordé aux établissements sans domicile fixe pour avoir leurs infrastructures, sans quoi ils seront fermés. Parce que l'être en réalité, ceux qui vont appliquer l'être Oyo, il faut pas qu'on ait ISPT. Pour à 8 ans, qu'on soit patrimoine, na mon côté. To koma mikanda to leli ISPT a écouté kanyon sokuna et si ka kosala ezate bitumba ne place bitumbe banda batie convoitise ko lula na bango na immeuble ya Itigombe oyo banda époque coloniale immeuble wane bandi na 1959 patongi yango ISPT bandi na 1976 papa journaliste okoma kole loko lolenge boni yo kuti immeuble na 1900 et bandi na 1959 yo au bandi na 1976 lelo au commis propriétaire à immeuble to tamboli poto ba place likambo e bandi to yekozwa mukanda le 8 février 2023 son excellence monsieur le ministre de l'enseignement supérieur universitaire Moïse Nzangi a commis DG ya ISPT a réservé copie na Itigombe azo comme la DG ya ISPT a lobby na sengi yo obimisa ba étudiant na homme obimisa pe ba famille ezalaka na homme ba famille wana ezalaka na homme wana pour votre information eza banda mundele so okomi na bâtiment nozo kuta ba appartement na Itigombe mbula ezalaka te retard ezalaka te toza école non conventionnelle mais soko ye okomona on dirait école catholique toza na ba atelier mindele basala na coopération technique belge atia soki to vandaka wana te batelier wana eza ba millions de dollars mais kenda école moko eza na batelier awa te même jury ya technique électricité bayaka wana ministre a commis asengi DG a déguerpir ba étudiant na ba famille na simalango tolbino ministre Moïse Nzangi il se pourrait qu'il a commis ministre mais azan information na bâtiment wana te bâtiment wana eza homme ya ISPT ISPT banda e banda batonga na homme te bazala bâtiment batonga te to eko koma à travers préfet na biso to répondre ministre to copier d'instance nyonso pe to komi yango éclaircissement
Ça dit, to éclaircir. L'éclaircissement, to comme lié to faire montrer que bâtiment wana eza Haïti Gombe. Ndenge o déguerpir be étudiant, eza eloko malamu Haïti Gombe, azo eloko na ye. L'air to commis tellement to copia qui ba consignon so. Mouto a géré ka patrimoine, ministère géré patrimoine ya l'État. Azana ba précision nango lelo, bisono soyebi, eza ministère ya urbanisme et habitat. Ministère ya urbanisme et habitat a commis Mukanda Ngoyo, l'actuel ministre Mouabuyo. Plus Mouabuyo. Voilà. A commis à lobby. Je constate que ce conflit n'aurait plus sa substance, qui serait déjà vidée par l'instruction académique. À ça, les références à l'être Yamashako, qui donnait un délai, à laquelle donnait un délai de 3 ans à toute institution d'enseignement supérieur universitaire d'acquérir ses propres bâtiments et de libérer progressivement les bâtiments de l'EPST. Avec préciser, comme dit banda chef de l'État. Alors, banda kala, déjà, yebisa, institution, wana, ISPT, bati kabiloko, ya EPST. Yango yo mikande ezali. DG to komona, DG mokwaye, o yo ler mukande ekomi, DG wana longwe, akoma na ISC, batindi DG waza wana. DG wana ye, alobi, ye alia kana mokonzi ya mboka, amela kana mokonzi ya mboka. Ye, il faut aboto la immeuble. Et chaque jour, tozo constaté, azo, expatrié, bazo teka kuna, azo mema bango tina immeuble. Expatrié, batala ka immeuble, batala terrain. Aza na projet nini, to yebite. To komi mikanda, ministre na biso Tony Mwaba, akiti wana. DG wana alamuki tongo moko le 4 février 2023. Aye alobi, azo morceler terrain à Haïti Gombe. Atia basoda azui bakuluna na bambeli. Batie wana, batonga mir wana butu butu. Ngai délégué à personnel na lukana intervenir batina mutu, batianga mbeli balinga. Batia nelongi, le natini ki loboko katana. Ok, loboko katana. Na sur si Nani na silisa briefing. Oui. Na silisa. Lelo, toyeko koma, tozo zela bakonzi. Po ministre na biso a expliqué na ma média nyonso. A lobby et loko moko ya enseignement supérieur universitaire na lopango wana ezate. Bazo zela ba silisa makama mikanda ba déguerpir ISPT. Alobaki on a top Congo. Alobaki même devant ba journaliste équipe nationale. Tolamuka samedi oyo il y a les 30 dans le 28 na butu ba 18h dip mo rekoti de dip to monite zalaki na to monika ba étudiant bazo yemba ba mbi dip wana ba 18h dip wana ye après dip wana bimi ba étudiant ba yembele ba bimi de la bouche des étudiants nous-mêmes on n'a pas vu mais les étudiants ont dit wana ministre la biso apesi biso ordre to de guerpir wana ba étudiant Solobi, ministre, bon, ce besoin de guerre biso, obimisa biso. Total, ce qui bino, bat besoin à droit, ya obimisa. To lali, to comme il est 30, vers 17h, ba image to memeli bino, to moni groupe, nan no 207 moko ekoti dans le pan. Comme le pan wa iti gombe ba service, c'est belé, to kipete to moni groupe, ya étudiant. O bazo benga betidian zoka ba wuti ko recruter ba jeunes gens libanda po betidian on se bazo adhérer na agissement oté groupe ba betidian ya ba délinquant ba ye bazo bimisa ba mbeli 207 bimi et accompagner na dip ya la police. Qu'est-ce qu'ils font dire lelo o ya ko lala wa to ko bomaye to zana ba papa bazana ba misu ba koma malade a passé jeunesse na union so wana 40 ans na bâtiment wana 35 ans na bâtiment wana. Qu'est-ce que les étudiants vont faire na 17h? Babani ko buka banda comme prof. Ko buka télévision ba buki o ba o baza souple ba kenango congélateur so ba moni na porte zo bimate ba buki ba tumbi bilamba ba tumbi nyonso ba prof comme tozali na fin du mois l'état pesa yi mois mokena ye ndenge zalaka na ndenge ba zwi biloko wana ba mbonga ba tebele nyonso ekei ba panzi to bengi ba konzi to kanisi nete kimi ekokota ba jeune gens ba kimi to lali to koma 1 heure l'air bazo buka wana ti minuit directeur général na bureau na ye abimi wana ba 23h
soda policier azo tala ndenge bazo buka azo empêcher iti gombe sa la défense babuki ti 3 heures enseignant tellement manchette les kanaki au moment où je vous parle iti gombe kuna classe P kangami enseignant nyonso bazana ba salle de classe na bana na bana ba ya ba 8 mois une année pour déjà batak ya liboso déjà organisaki bébé moko akufaki lelo to mona ke to kimisa bango batu nyonso bazana salle de prof na ba salle de classe ba bâtiment à classe et comme lelo ba logement déjà lobby il promet la mort o ya kozonga na immeuble wana il faut akufa yango to ye ba konzi ba trouver le biso solution. OK, bon bandeko balandi ezosala moi lili solo o ya iti gombe et que ça moi passe muke tant na koyoka éducation na biso éducation à Congo éducation à ba congolais fondement au place ya biso e fandi ils a touché drapeau ya mboka les a touché et c'est quoi là depuis samedi silence radio ministère urbanisme et habitat ministère il y a EPST il y a enseignement supérieur silence tous les 3 ministères silence radio exposé délégué il y a basali l'union surtout à iti gomba tout kolobao ngala zo que soit mituna na ngai awa na to comme wapi eza justice mais to zo ngato yeba kaka to kundela vérité vraie version et lo connaît ko le iti gombe nani pas attaque iti gombe to ko yeba kombo ya DG ya ISPT comme on a monsieur Kabasele. Monsieur Kabasele nani? Yenga je pense. Mais Yenga. Oui, Monsieur Kabasele Yenga. Oui. Est-ce qu'il y a bi que iti gombe ezalaki coexister depuis 1959? Ba yebi. Est-ce que ça notifie? A yebi ango d'ailleurs l'herbe to komaka to réservera bango copie. Ba nexo nyonso na zo yebisa yo bazanango. Premièrement, l'herbe a bandai ko morcelé, top Congo et tout na bango question wana. Réponse à secrétaire général administratif fazawana lobby, tozo zwango eza bâtiment à l'état. Est-ce que bako ko tonga eloko mususu il faut ba te kaka parce que soko kekuna okomona kaka eza ba ndie ba ndo paxeli bako tonga. Ya nazo tuna. Ezali contrat précaire to bako teka il va paya. Wana bango il faut ba yeba mais to yebi que l'herbe pesi batu mbongo nde bozui. Bango ne faut pas yeba parce que tant bazo pesa bato apesa bato na deux parce que bango ba ye bazala kati ya iti gombe document o bazo pesa bato contrat eza document nini pour il faut yeba parce que to ko tama kele or que ba ministère muso eza na ngona sima makambo wana document nini oyo muta ozo ndingisa ko tonga immeuble ya 4-7 niveau ba tonga document nini baza ta na document te oyo baza propriétaire mabele wana. OK donc na ISPT na bandeko ba kotonga baza document moko te sikoyo balobaka na adage moko soki mona so azo vimba seke mukolo na ezali wana est-ce que loko nezo tinda ndeko na biso DG Kabasele azwa pouvoir ya kobimisa bino est-ce que bosambaki eza dossier moko judiciaire eza wana ba gagner bino to ayeka ba yifa bisa bato yango nde tozoloba merci pour la document nini to samba na yena nute mikanda nde koma eloba eloko eza biso to bimana na justice te to samba na ye esika moko te biso to zelaka nde abima alors ba acte wana sali yango sûrement parce que le 22 il y a mois de septembre aleki na Top Congo aleki secrétaire général administratif na zana ba image aleki na RTNC ba acte de barbarie ba annonça ki yango le 22 ba lobby ba étudiant ba lingi ba se prendre en charge. À un moment donné, nous serons obligés de laisser les étudiants se prendre en charge. Et j'ai intervenu même dans Top Congo pour dire que l'opinion nationale les Oyoka, préméditation, il y a pas conseiller SPT. Et là, tous les mboka moko, on dirait rebelle à lobby, mukolotel na robot la mboka tel à Saliango. Et puis l'air bazo salango wana. Akati, ndenge na tuni question, akati mabele a dit tigomba tonga mur. To tuna mukanda na pesi yo permission au kata mur. Mukanda ta moko ezate. Alobi eza mabele à l'état, ISPT mabele na esuka o. Wana professeur à université. Azana mukanda ta bino suka ISPT ezali awo. Bon, ba Jean o ba ya ko kata mabele à l'état.
les agents qualifiés ba géomètre wapi bango bazate nini te akata yemoko batonga butu na ba arme blanche ba étudiant basawana nazo songe pa na yo ndeko na biso puis mabilu mbayo mukala yende asokipa na makambo tele patrimoine ya l'état ministre urbanisme et habitant est-ce que si bo komela eto pe asa zwa taille okita pena wana amona makambo zo kana itigombe ou bien ayoka akana mikanda mukanda na ibiso to komaki yango oui yemo il fa kitano ayeba to koma mukanda l'air to komi ye à répondre et puis ministère habitat et sa spécialité na ye l'air a moni conflit wana l'air a commis makambo silite makambo si mais mutu papa zana monsieur délégué personnel ya ba ndeko itigombe un individu congolais le kolangai ba nommé yo ozui ndingisa ko teka patrimoine mabele à l'état ndingo zo ba itigombe ndingo ko bon azu ateki ministre urbanisme habitat afanika na bilan zo ko makamikanda nena yebeli ministre wana urbanisme na yebi très bien na yebi très bien na ko lo makamna yebi afanda bureau na yakotala ngai na réponse wana na koloba boy makambo ya koteka mabele spoliation nini misuka emoni makambo mikanda réaction nani kuna vraiment na kokota te parce que ngai naza na limite na ngai na patrimoine na ngai itigombe eza yo so lobi le loteka voiture na yo teka moto na yo etali yo na kokota kuna te mais l'air na lobby spoliation na pesi raison sala ke ba bundisa biso pour esika ko sala musala ezate donc ba question à terrain ya nani il faut bango ba pesa yo oui bango na biso faut pas y aller sur là bango to ba qu'est-ce qui se passe réellement na itigombe dit par la police o ya keza ki ya ipekin ya pire boko identifier intérieur qui on a dit par la police to moni ba policier ba uti lufungula kalufungula c'est ce qu'ils disent ba uti kalufungula uti lufungula ba y intervention mobulu ezali na itigombe ba yebsi bango itigombe so mema mobulu na école ya bana mike ba image ba kotala na mona mo azuma ça c'est ba beti 4 bana masasi 5e pe à mon insiko 5e ba balle perdu dans ba gaz na minute oyo bana musu bazana hôpital bazo kosola makasi bana mike ya ba ba ye kaka bana ba 11 12 13 ans 14 15 bazo balle perdu baza kaka na ba sac bazo yemba po ba mundu ba procès na bango libanda bazo yemba kaka ba soda ba bani ko beta bango masasi lelo na tongo na mboka bana bazoki pe na Gombe déjà ye alobi bomoni eloko te muta kokufa est-ce que bande ko na ngai excellence monsieur le professeur Tony Mwaba excellence Moïse Nzangi excellence puis Mabul Mbayo makambo oyo délégué ya ba personnel itigomba ko loba ezo comme na matoi na bino to bezo beta kara bana plus de 5 o baza touché na balle perdue bazali wapi na hôpital to monde na bamboka mususu bako école ezali sacré boni biso ba école eza boyi yango moni bana misato batu ko kufa awa na boulevard na village ngindu na rengindu wana na boulevard du 30 jours ko kingasani afoko ba nunu wana silence radio même un ministère silence radio dans la Congo makambutu ezaga élection kaka élection tout bazo ba ke lelo mokolo ya lelo na itigombe bana bazu masas na parce que station ba enseigner na biso bango ba osala ki biso to zo mayele to koloba lelo na miso ya bat ba kolanda biso ba enseigner bazina ba condition nini na ba famille na bango lelo ndenge na zoloba ba image ata okomi na iti oui bazo ba image ba mona ba image bazo ba image ba enseignant ba misu bazana ba salle de classe ba misu bazana salle de professeur ba misu bazali libanda comme espace za makad mingite na butunde batandaka libanda balali to sali musala tozo servir mboka oyo bolé la libanda tozo la libanda et c'est un seul monsieur ils sont en deux d'ailleurs o azamu pensé na Carlos Kalombo wana dernier spoliation bazo sala wana Carlos était dans comité de gestion banda tan kala na lelo to ebi peut être mandat à secrétaire général administratif ezala bambula boni Carlos Kalambanda Kalombo Carlos Kalombo wana zani aza secrétaire général administratif ye mutabima na RTNC à lobby o nyose ko ya tozo décliner responsabilité et talibi sauter donc ba dozo menacer bino ça Carlos Kalombo nani na DG yenga kabasele Carlos Kayenga ba tozo menacer biso bango wana et puis ben lelo déjà lobby mukande ezali awa natangelio ministre
Moïno Nzangi a commis na mona susu étudiant na homme te ye PDG o lera ye akuti bâtiment wana ata étudiant azalaka te. Alors l'air mikande moni amoni ba konzi amoni iti gombe bazo koma na niveau rozongi sela ye loko na ye abengi ba étudiant le biboya kovanda na homme gratuitement et les étudiants sont là gratuitement et c'est ce groupe là d'étudiants qui l'utilisent azo benga bango brigade. Est-ce que les étudiants ngo tant ministre titel alobi ke ba étudiants ba longona homme oyo bazongi wana bazongi na mukanda ya ministre sous coulisse to bazongi na ndenge ye moko yenga lobaki boya bosunga biso ko yenga mutazongi si ba on azolo ba na télévision adblaksa mukanda alaksa mukanda parce que l'air batinda ki ba longola ba étudiant ba copiera toujours itigombe pour le ni ba copiera itigombe pour ba reconnaître que eloko wana za itigombe ba komila itigombe lelo to moni albengi ba étudiant et bando le kana réseaux sociaux tout ce monde ba peto ba bengi biso to zonga bakota wana ba bengi biso to zonga bazongi mais l'air bazongi même pas une semaine yango mona basali wana nombre d'enseignants au bazolo la libanda au bazali na ko banini au bazali donc traqué au bazali la place et sigaro la te bazabi na basina bana kuna basina 28 familles 28 familles bazawana na bana tokotanga te parce que quand un enseignant fait 30 ans là-bas 35 ans moi n'en ai pas rose à la mokolo sitôt ya balinante azana bana mike ba jeune professeur pour ezalaka o yazo longwa akolongwa musule rakoti azuipe appartement ndenge to remplacer iti gombe e koza na bana classe combien na minute to zana bana plus de 1000 na minute ba kotanga na ba conditions ni na ibana na minute on est lelo batangi te na ekokuta masasi ba soda bazo beta masasi na école vous n'avez pas d'idée et contre les élèves et les enseignants vous n'avez pas d'idée bana ba otanga ndeni ba parents de toyebi kuté lobiso ba parents musuzu ba ozongisa bana ya biso ndenge to zaliawa tozo senga biloko mi balea mi sato. OK nazo peso malwa parce que ezo sala moi passe mukie makambo ko betela ngai o éducation ya bana éducation école ndeza touché et puis école a mukete iti gombe école ekenda sango ndeza touché mais nazo mona silence radio ya bakambi ya ba institution ya mboka Congo nazo sanga maloba mais monsieur Carlos Kalombo yenga so boko landa biso dans le Bible a justice boya ko pesa version de fait ce qui boyete na 48 heures maintenant na biloko ngana za nango nazo ko poser yango na ko tia yango na devant ba congolais nyonso bayeba na mboka au Congo toza en face ba nani yo tali caméra na biso au PC déclaration na bino na ministre na bino ministre urbanisme habitant na ndeko na biso excellence Moïno Nzangi et puis la président de la République yende commandant suprême ya Congo. Merci beaucoup. Et local liboso to kosenga directeur général ya ISPT azo mérité ko la directeur général à institution T compte tenu ya tempérament na ye il a été dévoué na Isaïe azaki c'était général académique ba sala ki grève pour alongwe ba eko matsayi wana mais c'est Carlos to constater que chaque fois azalaka na sima ya mobulu nyonso pe abandi wana lelo plus de 10 ans avant même président Fati Azala bakoyi kozala wana susute batika institution na kimia so ezalaki bakonzi mosusu mais to vanda to solola bango baye bamemi mobulu ya mibale. Est-ce que l'état congolais, je ne crois pas qu'on dise que l'enseignant va dans les conditions batimeza biso les lots la libanda te bazongi sa biso na bâtiment na biso pe ba sécuriser biso na ba pem ou bien ba policier neutre ba policier à quand lufungula ba bazo ya tozo constater que baza déjà penché quelque part ba sécuriser biso ya misatu toko koka suko est vrai wana te to senga ngoka ISPT comme ateki asali eloko na enyo so akwai ko sala ba longola ye batinda soki ba bibwa soki ba kotinda tozalaki na faux banque zalaki na 24 heures l'air comment il peut ma espace et faux banque comment na bibwa pas longola ISPT wana. Est-ce qu'on peut garder une institution supérieure qui manifeste des actes de barbarie au milieu des élèves parce que ndengezana ISPT eza entouré Itigombe Collège de la Salle, Collège Notre-Dame du Congo, Bosembo, IPG, La Puisette,
Chaoumbe eza na sima bokele yale institut supérieur moko ezobetisa masasi na kati bakonzi bakutika ISPT na kati bongo ememaka mobulu oyo ya biso mbala sima bamatiaki bafrère wana batumbi bis batumbi babibliothèque batumbi nyonso ezalaki ifo moto akufa epuis tolembi ISPT ekoki kozala susu esika biso tozali te mpo ata lelo batie kimia bayekobisa biso alobi oyo batima na bino tokozala na kimia. Ok, bon, ça n'a kimia te. Mais il y a parce que station ya bana ou bazu masasu wana. Est-ce que vous portez plainte moko pour bayeba parce que la police na biso, la police en Mboka Congo, la police en Mboka azaka formé. Et c'est la place où on peut massas, pas sur mettre massas te. Bana wana ya mike ba 5e primaire et ba 3e baza bana o ko maîtriser na maboko, non na massas. Nana pesa ki ba ndingisa. Pour il faut ba numéro ya Jeep wana. Boye ndongo so ba sokuta ekal fungula. Nana pesa ba ndingisa ko beta massasi likolo ya bana mike. Masasi wana soki na lobi muta pesa bango ndingisa ekozala peut-être commandant ou ben nani po bango bato bayebi na pesa bango ordre mais to yebi eloko moko DG a prometa biso albi atambola na cercueil wana DG nani wana DG Kabasele atambola na cercueil et jusque là nga penenge na zolo bawa il m'a déjà promis des choses nazo lancé déjà cri d'alarme parce que nga na syndicaliste so il kokata mutu to tika bakati mutu mais nazo expliquer bakonzi que Carlos na DG bazo lukangai po kaka nazo éclaircir opinion nazo fixer opinion donc nazo mériter sécurité. Ok, merci malobalo parce que nga sa ko commentaire na ngai plutôt clôturer émission moko malelo. Ok. Donc bande ko bozo anda biso boyoki dossier makambozo le kasikoyo kuna na iti Gombe mais to sengi ba congolais tout ba kolanda nga ba kokomela ngai balingi ba sengi sikoyo procès ya iti Gombe fait ça parce que to ko bandela kate to ko linga kate et le moko boza comme habitude comment ba ko tirer sur bana ya mike ko tirer pour na nini qui a donné l'ordre de tirer sur les enfants na iti Gombe na tongo ale ba image boko mona yangwana même les colonels même les capitaines même les policiers qui tirent est-ce que vous avez bana te yo tira kiti ozina ndako ozina bana te ozina bana kasite ozina bande côté bano amike ko tirer sur bango na yebite mboka au Congo tolingaki changement bande ko bolinga dal balanga joyo tolingaki changement changement ya modèle ko tirer sur bana amike tolingi lobi na iti Gombe procès fait salama jipo ekedeki lobi na iti Gombe sokaza akal fungula sokaza ipekin unité o ezali wana faut ba comprendre que Congo ezoko exister président de la République azali premier ministre azali dans la République démocratique du Congo ba institution azali il faut jip o côté na iti Gombe o etirer o ebeti masas na 4 école likolo ya bana il faut to yeba jip wana na tinda kiyango nani abenga kiyango tout ça on est dans l'hôpital Vigilant. Dans l'état ban. Et c'est la 4 écoles. Et c'est l'éducation. Avenir y a mboka na biso Congo. Et quand ça bafoué bonengeni. L'école a intérêt à bâtiment roboy. Soit des bâtiments roboy. Ba congolais roboy. Ba lingi ba zo mboka comme ya bango. Ba congolais ba kolanda ngai. Ba konzibo kolanda biso. Makambo le na iti Gombe. Oui, koteka boteka na fleuve boteka na bino même martyr boteka même pays du boteka c'est normal ne bon message na boteka Congo nyos tout mais na ba congolais ko toucher ba congolais to tika binote ba congolais o ba zuma ça c'est bana na biso wana il faut to yeba nana pesa ki ningisa ya ko sa musala kuna iti Gombe mais bande ko na biso ndeko alobi soko pa yo na version de faire au pesa o yewa mituna tuni alobiawa mituna rezele pa na ngai biya no rezele pa na yo na kotuna yo droit de réponse ezali o to kangi pense yaka opesa version de fait na yo makamunde galobi akosi ngai biso nde ya ISPT to bandaki na 1959 bango ba na 1976 yaka wa to kosola no pour mes alte o lakisa mikano nde kwa lakisa mais non yako luka to luka batu ba kufa na est batu ba kufa kuna maluku mobondo avenir à bana na biso il faut se la protéger to luka to suna Congo yango moni na yebisa bande ko na ngai ba politicien mboka Congo ba lingi Congo te
comment ma besoin na kata institut ils ont les kata université mais les deux ministres il faut sangana bo kita boyeba na o gérera patrimoine ya l'état bo kita toyeba qu'est-ce qui se passe réellement pour la Iti Gombe ki ba dibana okufa ba enseignant ba kolela libanda na minute oyo école bloquée moi ba taxe ezate Congo tozo kende wapi yango moni le bandi l'émission ya lingaka ba nzembu ya Bokechu premier pas de complexe serait là qui bane ba ministre ba kotanga kuna bane ba député lelo ngo kalika mususu lelo ngo kalika mususu to suki apna mukolo malelo to kutana mukolo malobi